toi bisaki camarade de Tshisekedi awa tolobi na ye ndeko yo zali ndeko na biso pali congolais lelo oyo peuple akolokama obundaki pour un objectif ya kozwa pouvoir ya kosunga peuple kasi sengeli kotuna IDPS lobi alobaki le peuple d'abord lelo lobi ofati beton lobi akoyebisa biso fati azali bire soki mpe ndenge nini lelo oyo ndeko il est temps c'est pas tard Chilombo dalo oyo kakate okufa moins cher okufa moins cher sakana ba université sakana ngomoni nikini ve nazo webso pena avant zoma yelo okufa soka sali brital ata iloko moka kusote na mboko ata iloko moka kusote papa mbuke bebe tala ndenge tuzotamba misana maboko izate transport ikumi coup de transport ko lobate alobaka ke kuzwa ba transco lelo transco izawa transco izawa na transco lelo bazoke 12 mois bafuti bangote. En tout cas, ngaiti moment ya lelo na comprendre kate Tshisekedi azalaka président ou bien azalaka présidente. Parce que président ou ya président soka lobi le kambo but faut pas respecter yango. Mais ye makambo no solo baka but baniya kango. Ni kambo no solo sala but baniya kango. Asalaka nan Tshisekedi azo bloquer mboka makasi yemoko ndoki yemoko. Tukuki kukende gauche droite yende mutazo bloquer mboka. Tala matama na ngape omoni mandefu na ngai. Nazozanga sanfra ya kosomba zileta. Nazozanga sanfra ya kosomba zileta banda tongo nane na liete. Nana kanda. Ndeko na ngai na koyebisa yo message oyo to lançango plusieurs fois na tous les étudiants congolais to yebisa bango balala pongi te soto tiki makambo ka boye mboka na biso qui n'est pas moins cher. Vous savez aujourd'hui quand on parle le monde d'univers, c'est la préparation de notre pays pour le sauver le demain. Lobi ba faille ba roza souté c'est nous normalement to kokumba Congo charge. Alors le na yeli sus ko informer moi na mboka nyonso congolais nyonso o avant na kata université quelconque. Boz a bien mobilisé, mais c'est Chilombo abandi campagne na ya lukuta oyo abandi ko kota na ba université. Abandi koti na ba délégation ya Moyindo Nzangi. To yo kanda zaki na ISP. Omoni to zeli e mukolo ya lobi na inikin o bazoya. Ve yebisa Chilombo dalo ko yo kakate okufa moins cher. Okufa moins cher. Sakana ba université sakana ngomoni nikin. Ve nazo webso pena avant zoma yelo okufa. Pourquoi? Pour inikini boyoka sanga ya kale longwaki inikini amteza maboka Martin Fayulu daba diabo to na ya Martin Fayulu ata ya Fayulu te. Voyez la façon dont nous sommes manipulés nous les étudiants congolais à l'époque l'université le cas du campus batmote ba free sud ba uta passer ba kotanga mais le auto vivre c'est étrange mon frère, c'est étrange to ebisi Chilombo clairement mais c'est Chilombo okokufa moins cher donc lobby ezaki soki oyaki ongo tanga makila clairement tozaki bato liboso ngam na loba na kimta liboso pona ko memisa ba étudiant to beta Chilombo. Pourquoi to beta na raison ye abanda ki makambu ya gratuit enseignement asilicité lelo abandi le sous makambu côté ve tika université libre mais c'est Chilombo toi tu n'as pas passé makambu ya université oyebi passe étudianté to kosomba syllabus. C'est pourquoi pour biso to ebi secret ya syllabus to lia kawana père akotina moi 20 000 francs na ngai na blongoli moi 10 000 na chena poche oyo mo pekisa ba syllabus ali boma na mutu na yo oyebi réalité inikini te pe kisa ba université na bino wana boyebi wana mike mais inikini tikango libre nazo benga ba congolais nyonso au calme. Bameka kozongisa conscience na bango. Vous savez aujourd'hui to komi na système moko ya kozanga leadership na kati ya mboka kuyo. Et puis yango ezobo ma politique congolaise. Parce qu'il n'y a pas un leader o ya koyote na vision moko. Martin Fayulu a koti na leadership na ye, batu ba komi ko trahir ye ba komi ko finga ye. Imagine mutu ko Vital Kamerhe. Alangwe loso asali sokini na kati ya prison boyo
Les Congolais vont se mobiliser si Martin Fayulu. Mais c'est Vital Kamerhe. Aujourd'hui, tu commences à comprendre maintenant la vérité du pays. Yo ce que Baka Fayulu a leader en beaucoup. Tu n'allais pas trahir dans Genève. Les langues. Chilomba. Tu peux se couler parce qu'on m'a dit qu'on reconnaît. Yebisa bande konayo Chilombo kenaka na Yerobi. Azor na makola Martin Fayulu ayeba ko yebisa ye normalement. Peuple sa peuple ayeba qui pouvoir pourquoi. Et en 2023, rien n'est tard. Rien n'est tard, mais c'est Vital Kamerhe. L'ancien message n'est pas Félix. Que rien n'est tard en 2023 après ça Martin Fayulu le pouvoir. Parce que si Martin Fayulu est au sein du pouvoir, il a toute capacité à convaincre Makambwana Nyonso ya Est. Ya Kolonga bitumwana point train. Na Congo to c'est la ka Congo le to yoka na Est. Chikicha tcha makambo efide. Merci. Bote mwana mboka Joël. En tant que peuple, en tant que souverain congolais, peuple Oyo, Abundaka, peuple Akoluka, changement dans la mboka na ye. Vraiment message nanga, message fort ezali boye. Nangambo nanu ya bande kona biso ba kongomani. O ba kolanda bokonzi lelo tibisika tokome. Kala Oyo tobundaki bitumba na balabala tobaki ete komba na biso e aliwana tokamata système kabili. Tolongola yango na kati ya mboka pour que biso bayiba kongomani tofanda sika moko tomeka kokamba mboka na biso Kongo. Kasi lelo Oyo tomoni kaka ndeko moko ya biso akamata tiki biso akei kobunda etumba ye moko asi bokonzi ye moko lelo Oyo ulia sala ko régler vie sociale bayiba kongomani o bali na kati ya Congo démocratique a mettre sécurité pas mettre kimé na kati ya est ngoma na biso kisasa vraiment lelo tomoni ke ba Congolais ba kokufa ba Congolais ba konyokoma biloko ematitalo peuple misala ezali te nyonso ezali ya kobeba yango mobiso na séance était Oyo bisika otoko panza teke bisika otoko yebisa peuple à se prendre en charge pour que 2023 tolingi tobani ko boya ba fraude électorale tobani ko boya ba débauchage tobani ko boya ba fancy politique des discours inutiles faisons-nous tous à la même morale pour que tous sauver mboka mboka kene liboso dès message à moi na mboka Vital Kamerhe et qu'on l'a qui ça directement que Kamerhe a confessé Kamerhe a se repentir dans ma bé Oyo ye asala ki bayi ba congolais lelo amoni que non pour régler la situation de l'Est il faut aller consulter le président Eli Martin Fayulu. C'est pour cela dans le message dans l'obéité président Félix Tshisekedi Tshilombo akende ko sangana na mwana mboka Martin Fayulu président de la République élu aigle supérieur pour que ba fande autour d'une table ba régler situation d'insécurité ya ko trouver solution na mboka Est. Olanda ki mwana mboka Martin Fayulu bien de konangai abaki que toi appliquer ba réforme institutionnelle. À ce moment-là, la carte de la réforme institutionnelle, donc qui te cote qui met la carte ngomami est, la carte de la réforme institutionnelle, donc tu appliquer ton réformer armée. Armée, c'est qu'elle a la réformer parce que nous constatons que dans notre armée, il y a des infiltrés. Il y a des infiltrations des armées, des troupes armées, rébellion, il y a beaucoup comme sous les pays voisins. Il y a un gros moni Kamerhe lelo. Allo zongi na page, a zongi na idée à président Eli Martin Fayulu, a bien été sangana pour que tu trouves solution à Mokras. Et ça t'a été, biso to si bango boy. Ce qui balingi to appliquer to fan de sika moko. Bango moko nanu, bato bali ko gérer, ba sangana ba appliquer les biso plan ya sortie de crise na ngambo na bango. Bandima yango ndenge peuple congolais a zui yango pe na motema moko andimi yango peuple ya biso. Qu'est-ce qui bloque pour que tout ça la réforme institutionnelle? Et c'est que tout le camarade de Tshilombo Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui bloque jusque là? Qu'est-ce qui bloque à l'UDPS? Pas appliquer plein sortie de crise tout que les réformes institutionnelles. C'est-à-dire nous pensons que bango pe baso banga yango. C'est que baso banga yango que l'homme soit qui te sert réforme et que Karabango pe na mungango. Donc il est temps que peuple congolais conscience et zonga. Peuple azo s'attendre était dans un dialogue inutile. Peuple azo c'est la vie sociale. Peuple azo c'est la misala. Peuple azo c'est la santé, c'est la malade. Peuple azo c'est la sécurité et contre l'angomami est. Message à Kamerhe alobi yango en tant que citoyen congolais. Oui, to yambi yango, mais biso to exiger bango kakelo komoko. Pour vulgariser la sortie de crise, pour vulgariser réforme institutionnelle, pour appliquer yango et ça les mandenge le babi.
ndeko na nga Joel tango okoloba ete makambo nyonso ekoleka na mboka mpona nini te tosangana papa biso lamuka bana oyo moko ya tata mokonzi ekolo Martin Fayulu Madidi oyo bakobenga lelo aigle supérieur akomona na musika abi te pour que tozwa mboka oyo mboka ebonga ekende liboso boya tofanda boya tozwa pensé na biso totia yango anje bango baboyi biso atake peuple tolingi boye ndeko mpona makambo nyonso esila tolingi élection ya malamu oyo ekobimisa bakonzo bauti na voix ya peuple oyo ekobimisa parlement oyo euti na voix ya peuple sénat oyo euti na voix ya peuple assemblée provinciaux oyo ezo répondre na vie pe na baport ya population congolaise mais non pas ya kointimider peuple non pas ya kokende kosala na baloi oyo ezo favoriser kaka bango bapoliticien ndeko na ngai toyebisaki camarade Tshisekedi awa tolobi na ye ndeko yo zali ndeko na biso bali congolais lelo oyo peuple akonokama obundaki pour un objectif ya kozwa pouvoir ya kosunga peuple kasi sengeli kotuna IDPS lobi alobaki le peuple d'abord lelo alobi ofati beto lobi akoyebisa biso fati azali bire soki mpe ndenge nini lelo oyo ndeko il est temps c'est pas tard bazobomba bato na est yaka décrété état de siège kuta Tshisekedi azwa pouvoir kino lelo aviolaka neka constitution respect ya taxe eza epa na ye te conseil tokopesa ya respecte ata mobeko ata kobanda koyibaka koliba koboma arespectele biso mobeko na batexte de droit oyo ezo répondre na vie ya kimia na bayi bakongomani oyo bakolanda biso nakolanda na France Inter mwana mboka Bokechu azalaki libéré mwana mboka Bokechu bakamate lisusu bazongisi na boloko totali tolobi ete est-ce que justice est français bako raisonner to balingi ba appliquer buzoba oyo camarade Tshilombo Antoine Tshisekedi akosala na kati ya Congo c'est grave ndeko bona ngai message na ngata ke fou de Fayulu attaque résistant liso moko ya tata mokonzi ekolo Martin Fayulu Madidi aigle supérieur attaque bagarreur pe awa bisika éponge à Fayulu na place de la résistance quartier 3 bisika to aller tolobi boye na bayi mboka diaspora na bayi bakongolais bakolanda biso boya tosangana tosunga mboka sur le plan révolte pour libérer notre pays sans révolte sans les élections je pense que les usurpateurs les menteurs du peuple oyo bakonfiska pouvoir ya peuple bakotika mboka oyo te soki biso totelemi te kasi na message oyo nalandi ya Adolphe Musutu Fumupa alobi ete nakotikela bino ata ngonga moko ya moke te ata une seconde te kasi bana mboka bwali na diaspora bana mboka oyo basili kokufa na est vraiment pisoli na bino na ngai nakolela mpe ensemble na bino kasi ba oyo balingi kosunga biso sur le plan ya combat na mois juin parce que na mois juin tozobanda balabala le coordonnateur Lamuka lobi azalaki na baambassadeur bacorps diplomate akoyebisa bango planning na ye ndenge nini bamanifestation kolandama na mois juin awa ademontre bango abetele mabo bayebisa ke oh oui esengeli na yo o appliquer yango pour que détermination de la rue détermination ya koconfisquer mpe ya koracher pouvoir ya peuple pouvoir au peuple esengeli à se servir na pouvoir oyo apesi baautorité bopesa biso temps tobunda komba oyo bayi diaspora bayi étranger bayi oyo bazali na Kisasa barésistant nyonso boya tosanga tobunda mboka mpona mboka oyo bino bato bozala na biso ate na Kisasa bomeka koyede bana mboka oyo bazosala mosala awa lokola comme tel le cas soki bokoluka kozwa biso na nzela ya singa bokomeka kotinda biso ata drapeau bokomeka kotinda na biso ata ne fisque ne vaut rien ne fisque sur le plan financier pour que bana mai oyo bamela ata mwa mai epesa bango courage pour que babunda bituma na balabala malamu bazala makasi bazala nzoto kolongono omoni tokenda na balabala ebele bazoka bablessi ebele bazoka baku mais nos partis politiques eza na efficacité ya makasi ya korésoudre des problèmes nyonso mais veki vous boza libanda vraiment biso nyonso tokomeka kosunga na malamu bozwa biso na nzela ya singa oyo soki bobengi bokozwa oyo bokomona molobeli ya peuple mpe lisu moko ya peuple fou de Fayulu plus 243 85 049 81 01 plus 243 85 049 81 01 wana bozwi biso bayi ba résistant tout Tchangu et toute la République de la Tchangu
de démocratie du Congo et que ça la vraiment malamu ba pesi pe ba maman océan mbote ba ino so ba kolanda ngai mbote ba kongomani mbote vraiment combat bandi merci mbote monsieur journaliste message nanga ezaboy papa mutazo bloquer mbuko makasi Kisekedi azo bloquer mbuka makasi yemoko ndoki yemoko tukoki kokende gauche droite te yende mutazo bloquer mbuka alobaki tout ça le gouvernement wana ba crise ikusila biloko kobima papa gouvernement depuis bimi pas biloko nyonsi imati dollar imati makasi saki ya maniok ikumi na sa 30 000 papa d'abord mais comment le peuple d'abord c'est biloko kulia yango na zoibi seyo ala ndisiki ya zali atuna memba ndeko nyonso ya Kasai saki ya maniok iza combien saki ya fufu iza combien mulange mafuta iza combien bisu vina bisu iza pona kulia papa ngana zolo baboy yende mutu ndoki abloke mboka nyonso izana maboko na ye soki aza mwana ya Congo atuka bavande bayuka na déposer baluka mutu ya malamu oyo akuki komeme mboka oui aza mwana mboka tango azwi soki ndeko akoti akovandise ye bakosolola bien mais soki asali brital ata iloko moko akozwa te na mboka oyo ata iloko moko akozwa te papa mboka ebebe tala ndenge tozotambola misala maboko eza te transport ikumi coût de transport koloba te alobaki ake kozwa ba transco lelo transco eza wapi na transco lelo bazokende 12 mois bafuti bango te balingi basala grève mais comment chauffeur oyo azomema transco akokende kobwaka bato abwaki bato mpo na nzala basoto moto kende na bitape kende kaki ya bitape otala na mita oyo tozoloba kende otala classe alobaki ofele classe nini ya ofele ezali papa tozosenga boy tokende élection aza mwana mboka makambo ya kamera alobi aza na raison moto apesaki ye pouvoir kamera moto asedaki ye pouvoir oyo amemaki ye na kabila mpo bayukana kamera yebisi ye bien que non c'est ça tomoni ke ntango ozwi mbongo ekoki bokende usede uzungise pouvoir na Martin Fayulu ovande busolola iza mabe te bakende basolola papa omoni biso tozobonda bitumba mpona bino bana est-ce que biso tokozwa misala bitukuzwa misala te bakende bavanda basolola azwa pouvoir azungisi na Martin Fayulu yavanda mbuki kokende bien papa ekokende bien nasilisi kaka yango wana en tout cas ngai ti moment ya lelo na comprendaka te Tshisekedi azalaka président ou bien azalaka président te parce que président oyo aza président soki alobi likambo bato fo barespecte yango mais ye makambo nyonso alobaka bato baniyaka yango likambo nyonso asalaka bato baniyaka yango asalaka nani na mboka oyo tibokonza ngo azwilaka yango wapi yango wana toyokaka neti biso bamosusu tozalaka na biso na bamboka toyokaka ke akeno zwela ngo na genga kati epa ya kabila do ye aza manipule na pie na makolo ya kabila sikoyo kabila na mboka oyo pe totuna lisusu aza nani roi adirisaka mboka mobimba oyo Congo RDC combien de provinces lelo bakabola bandambo mpo bayaliaka to bambongo na bango jusqu'à ce que tokomprenaka te ngai nayebaka pe te tozokende wapi tozozonga wapi yango wana nalingi nayolobela bandeko na ngai ya Congo bandeko na ngai oyo baza na mikili mosusu bamona ngai babengaka nga kombo na ngai matama tala matama na nga pe omoni mandefu na ngai nazozanga 100 francs ya kosomba zileta nazozanga 100 francs ya kosomba zileta banda tongo nane na liete
Nana kanda. Banda tongo ni 100 francs ya kosombela mukate oyo azomona ngote. Mais bango kuna bazali bafani na bandako na bango à l'aise. Na biso to souffrir. Sikoyo toyebite bango bakoyi kosalela biso nini bakosalela biso na mokilo. Bango Félix akoma okoyoko Kabila mutazo bloquer ngai. Kabila zo bloquer yo na ndenge nini? Azo bloquer yo na ndenge nini? Yo na Kabila bosala nini? Seke ye muta pesa yo pouvoir yango wana zo bloquer yo. Mais soka pesa ka yo te yango wana o lego se sortir na ndenge na yo. Ale yo lokola o zi pouvoir ya ke moyibi. Okay yiba biloka bato. Okomi Kabila zo bloquer ngai. Oh bandoki wana. Bandoki wana siko banani. Bonjour monsieur le journaliste. Message nanga ezaboye. Mokonji oyo akokamba mboka oyo bien eza mokonji oyo akouta pa peuple. Moto nyonso tu oyo akozwaka ba pouvoir na marque ya mafia akotikala jamais osala eloko na mboka na biso. Deuxièmement nalingi naloba boye. C'est que Kabila n'a pas osé de faire histoire arabe, Fachi a ekosala. Gouvernement na libosa kosi biso le peuple d'abord ameki esimbite. Sika komini nyo sacré tozo tuneske kosimba. Tapi yango wana eza koleka azako se distraire moko. Ba discours na lokola za posa azako préparer cette campagne électorale jamais azako loba lokola moto aza na pouvoir. Tozo mona kaka ba discours na eza lokola ya promesse lokola moto na pouvoir te. Au juste ayebaka te ana pouvoir bien aza na pouvoir te. Message na lingaki na ebisa kaka yango wana. Bonjour. En tout cas, nazana mawa. Maweza ya nini? Lelo tozoyoka Chilombo chaque fois. Bazo betele maboko. Maboko yango toyebaka te bato babetelaka Chilombo maboko bazaka ba weyu be bato yo baza envie na Congo awo. Parce que nga depuis Chilombo azwa bokondi na tikala komona eloko te Chilombo asala ata bouchon ya biki ya pamba oyo tokoki kobetele maboko ezate. Chilombo akuta transport na 500 francs mukolo kaka yazwaka bokondi transport et mata et comme 1500 1000 francs demi terre banda ya akuta dollar ezaka na 116 000 banda yazwaka pouvoir dollar et mata ti 223 000. Chilombo akuta linjanza ya huile na 100 francs lelo ekoma 500 francs. Savon akuta 2 savons le coq na 500 lelo savon moko ekoma 800 francs. Biso awa na capitale tozo somba savon le coq na 800 bato en province bakosomba ngo na combien? Alobi le peuple d'abord. Pour nanga le peuple plairait. Biso tozo lela. Lokola ya koki na été 2023 amekate akenda à gauche akenda à droite. Ayebi combien de personnes ont sacrifié nzoto na bango pona mboko ayebi bango te. Soki ache mutu makasi akokufa liwa ya mabe. Eloko nazali na posa na yebisa ye ka yangwana a préparer président ya seni pour biso to préparer l'élection en 2023. Merci.